Non, lukanda ko futa me baba ya ba boya osonga na ndako po ani na handicapé. So ba monya ko koti na kata lipongo oyo zo ndako pa na e amozi za kuta faute. Ndako ngane za ngo vide mais aboya ozwa. Muna pasi mibali bakuta. Kumbona nga Berlin. To senga ka lisungi. Ba soutenir biso ba makasi biso be handicapé ba soutenir biso na makambe bele. Nana pousse ya fi. Matoye yoki miswe moni ninga kolobezati otemezate mo misale munani ninga kolobezati uti musika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Quand on a mis ça que TV Makoba Tebele. Je sais bien que Boza est belé de fois poste télévision na bino au Bozolanda édition na biso ya mokola lelo. Yabiso Podcast TV est tikali simate et qui tibongo na district ya Changu, précisément dans la commune de Kumbanté que na quartier Obabengi Baumbu. Naebi ke ba ressortissant nyonso ya Kinshasa ba ressortissant nyonso ya Kimbanté ke boebi quartier Baumbu. Et siko wapi to yé poto solo na ba personnes vivant avec handicap. Je crois bien commentaire mingi ya oloba ezate parce que bino mo boyoka nini obima munoko na bango pona ko édifier bino surtout batu o ba considérer ka bango te batiaka bango ba pex batu mo baza pembeni yo mupandi o ba ko exercer makambo ba personne valide ba ko sala te. Je crois bien to solo na bango bino mo boyoka nini o bango ba koloba na yango na kokota bongo te sans que na pesa ba salutation na ngai pa ya mon boss live Roni Malundama que je le salue à passant et ainsi que mon boss Yannick Malundama. En tout cas, joyeux anniversaire à toi papa Yannick, profite bien de ton jour, donc plein de bonnes choses. Et na pesi sous ba salutation na ngai ebele pa ya papa chéri et monsieur JC quoi du tout comme quiz pourquoi pas papa Maya na Belgique na salut bon bisika bazali et on ensenga na Moré a fongola na régie pour na to sur la muké na ba invité na biso 10 jours. Bonjour à tous. Boni papa. Malami. Merci beaucoup et papa et ngana bio malamu me balani na sur Yabiso Podcast TV ainsi que ba fan na nyonso bana pour ça ba yeba vrai nom na yo ezela vraiment nani. Merci beaucoup. Maman originale, la petite aux éblés, dans la taille acceptable. Originale. Alors, comme on a dit, ça arrive Arnold Balou. Ça arrive Balou. Oui. Ok, merci papa Arnold, ça arrive Balou. Tout le monde qui est là pour les personnes vivant avec handicap. Et mais quand on a ça fan de personnes Batunini otoko benga ba personnes vivant avec handicap. Bon, premièrement, on a PC combo, on s'est posé un takina que Nani Nazali. Nazali président puis visionnaire il y a groupe cinématographie Parousia. Groupe cinématographie Parousia ezali groupe où ils ont la sensibilisation puis promotion il y a ba personnes handicapées. Na kati ya mboka na biso précisément na Kinshasa. Tous allez que ça sensibilisation, promotion, il y a des personnes handicapées pour nous lutter contre discrimination ou ça la maka contre les personnes handicapées. Puis tous allez que l'uka inclusion il y a personnes handicapées dans la société est la inclusive pour les personnes handicapées, environnement est la inclusive pour les personnes handicapées, famille est la inclusive, pourquoi pas pays est la inclusive. Ok, merci beaucoup et papa ça arrive. Maintenant, c'est que genre ya bateau to ko benga ba personne vivant avec handicap. Bateau na bazalo lengi nini. Bon. Na handicap tozali na ba catégorie. Oui. Tozana ba catégorie. Catégorie handicap parce que pour moment na ko no bon te sana no le bila maman ba handicapé tout ceci c'est là. Il faut que bateau ça no différence où ils allient entre handicap et handicapé. Tant le bela handicap, tout le monde
handicap c'est juste une déficience. Déficience où ils allaient causée par maladie et cause à la causée par maman zaki na zemi alanda ki ba mibibe ko munga malamu pété mona abotami azui handicap. Tantôt muto abotama ki malamu akuta na accident a commis handicapé. To muto yazaki ne pe malamu abeli azui malade to mona imsu AVC le boko ke mupandi déficience déjà a commis handicapé. Alors handicapé c'est une personne qui présente handicap physique, mental, sensoriel. Et handicap c'est juste une déficience. Et alors na ba handicapé tozali na ba catégorie ebele. Tozana handicapé na koluba otobenga batu ya kunki. Handicap wana tobenga ngo boss. Tozana handicapé oyo moto azana atambolaka parfois azotambola mais azoboiter. Wana tobenga ngo handicap moteur. Tozana handicapé oyo alobaraté sourd miwe alobaraté to malatanda ayokati. Donc tous appellent handicapé aveugle. Handicapé. Et ne toyaki koye balisusu nous pas handicapé. Parce que azana déficience problème ya peau. Pena visuel. Donc catégorie ya ba handicapé on a cité wana. OK, bongo bato to bengaka ba obèse. Donc c'est-à-dire ba obaza déjà atteint na maladie obésité. Est-ce que bon on peut passer dans cette catégorie ba personne vivant avec handicap? Bato bazali na obèse na sokola ninga malamu na liboso na te koloba ke bato yo muto azui déjà déficience a commis na handicap. Donc déficience ezali juste pardonnez-moi quelqu'un capacité yé et loko ezala ki ezali susute to ezala ki longwe. Donc ça veut dire quoi? Muto déjà commis monene a commis na ba incapacité. Parfois ezala ki na azaki ko ça la distance il y a 10 km. Et alors azoko kalisu ko ça la ngoti et incapacité. Et comme il passe à distance à 10 km, il faut parfois ba simbaye to ba luka moyen mo ba tata na chaise roulante ba tindika et capacité et koti déficience j'ai et loko capacité azaki na ko ça souté tout à fait normal à comme une personne handicapée. Oui. Donc yango moni na ba pays misusu déjà ba ti yango ba ti ba personne ya obésité na liste on a ya ba handicapé mais biso depuis 2014 d'abord reconnaître bon déjà baza oui biso pe awa malimi reconnaître bango et aza ba comment déclarer petit à petit. OK, merci beaucoup. Siko ba genre ya bato yotangi déjà musoza handicapé na lokolo na loboko na mukongo sur miwe. Est-ce que na groupe na oza déjà na bato wana bato nyonso wana bazali biso na kati ya groupe tozana ba bango presque catégorie nyonso presque tozala rebelle malheureusement que ebele misusu pe ba zwingoluti ya ko passer na biso émission baza ba catégorie ebele parce que tant le bela inclusion babi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a un adage moro biso tolobaka ba personnes handicapées, tout ce qui se fait sans nous est contre nous. Ozo salama sans biso tozala c'est que isa itali bisoti isa ya bisoti kasi ozo salama na biso toza participants c'est que biso toza lorsque on a kati to lutter contre la discrimination il faut ebanda biso mo pe ko ça la discrimination ti. Donc ça veut dire que toza na ba catégorie on a nyos tout toza na handicap to na sourd na biso sourd miwe azali na biso awa problème côté le mapé pona omoni donc yenenga azana alobaraté to solaneka na ba geste na ba signe mazoyoka quand même siko donc azala pe na biso tozala na awa toza na handicapé comme omona maman na mpanzi na ngai awa toza na handicapé monteur chic handicapé monteur azali aza sourd donc baba ayokaka aza baba alobaraté koyoka na pesa donc na bani koloba na koyoka na donc il faut ça la signe juste koyoka te ke olobi likambu pe ayo ko comprendre yo te ba signe d'accord ba signe et puis au télémission on a télémission aza handicapé monteur tout monde on a maman lolo pas handicapé monteur tout ça pe na
maman Nabiso Berveli, non bah maman Nabiso Berveli, Berveli tellement. Adapté handicapé, mon terre bomoni, donc n'engue wanaka toujours le bel toujours. Ok, merci beaucoup président. Maintenant dans la RDC Namboka Nabiso, tout ça déjà plus de 95 millions d'habitants. Alors handicapé na kata plus de 95 millions, bah cause à peu près combien au bazar reconnu? Na kati ya ba handicapé au bazar reconnu, tout ça n'a plus de 10 millions si je ne me trompe pas, oui. 10 millions d'habitants comme ça, à peu près 10 millions d'habitants et des personnes handicapées. Est-ce que ça fait une loi dans beaucoup de reconnaître non? Oui, merci beaucoup maman journaliste. Ils ont la loi où ils ont reconnaître biso Izali. Oui. Ils ont peiné dans kati ya mboka na biso ba loi Izali ba droit Izali oui. Oui, le cause reconnaître que Izali. Est-ce que vous avez vos bénéficiaires nango? Premièrement na kolo baboué, tant non reconnaître ba loi où ils ont na mboka na biso. Na ko cité na constitution mboka na biso. Oui. Tout ça na article 49. Oui. Article 49 où ils a la loi portant pour les personnes handicapées. Article 49 ils ont défendre ils ont le biso vraiment les personnes handicapées. Loi organique. Oui. À part constitution tout ça les sous na convention. Oui. Et convention relative aux droits des personnes handicapées. Oui. Et convention qui adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 2006, le 13 décembre depuis 2006. Et convention qui adoptée. Et notre pays RDC il s'adhéra à la convention le 30 septembre 2015. Les RDC ayaki ko s'adhérer na ko ndimamibe ko na pe koma na mboka na biso pour na ko défendre droit ya ba personnes handicapées pour na ko luka ko talisa ba personnes handicapées pe égalité non la discrimination. Donc mamibe ko na izali. OK, merci beaucoup. Maintenant bino handicapé. Est-ce que vous allez rappeler dans ma campagne pour revendiquer, déplorer ou surtout revendiquer en amboka na biso? Mais pourquoi pas tant on nini mutako réclamer ça le quoi moi nandaku papa il fa foutre les minerval papa zo foutati bongo mwana enfant da bongo te donc abida que droit na ngande na otanga muta fouta minerval c'est papa mais faut déclarer papa mais pourquoi zo fouter la minerval te mais ngana bi papa yo muto fou fouter la minerval donc ndenge mo na biso tant déjà to yebi mi beko etiami ils ont la convention ils ont la constitution na article 49 et le belibiso boy ils ont la convention par exemple qui na convention na article 5 toujours le la égalité non à la discrimination total kuna na égalité non à la discrimination mais ils ont le belabiso qui tozana il ne faut pas tozana égalité des chances biso no toza nenye moko ça veut dire on a comprendre mi quoi c'est que na ko réclamer droit na pour na comprendre que ça na mi comment ko existe. OK, depuis que on dit ko réclamer ba droit na bino. Déjà na ni ngo ici salami déjà. Ah merci beaucoup. Banda tu bandi ko déclarer ni na biso na parlement déjà loi na biso ezala qui adopté. Oh merci beaucoup notre président de la République Fachi Beton na bien qui David d'aujourd'hui. Et alors loi Nabiso a déjà adopté dans l'Assemblée générale. Puis le président a promulgué il y a de cela quelques jours, quelques mois. Et toujours bunda sikoyo ne est comme applicable. Bien qu'on a biso et comme s'appliquer. Applicable qu'est-ce qu'il faut maintenant toujours. L'appliquer? Dans la vie à personnes handicapées, la lutte continue toujours. Hein. La lutte continue. Ils habitent jour au jour. Vous savez. Handicapé pour na muto comprendre difficulté handicapé na lo bango faut zaka handicapé parce que so handicapé te pour comprendre situation na yé difficulté les a passé okolo banoka aboui mais oui difficulté te handicapé au akutana nango il y a beaucoup de personnes valides au bazo combattre que vraiment mibe kwaneza l'applicable te kana nzela ya mboka na biso pe il y a beaucoup de honorable o ngana fande jour na mituni est-ce que baza pena na cœur babo sana kenda zana pe kanda fandi bongo pe
akoko m'a pas handicapé lobby. Pourquoi na biboy? Loi na biso wana et comment qui il fallait comme applicable mais ebelé pas comme ko trier les biso. Pas comme ko trier. Et on a bien adagé tout ce qui s'est fait sans nous et contre nous. Dans le temps on va comme ko trier, ba fandi ba sangana, ba bongiselo ko pona biso sans biso tozala. Biso Italie biso te. Donc exemple que biso besoin na biso ezali que handicapé à sala na société, handicapé à kota kelasi alongwa na nzela mandiatisme et si là on a eza parfois mibeko biso to lobeli. Mais tant ba sangani et tout le coup ya ba personne valide ou bazui ngolu ya ko sangana pona mikolobela mibeko handicapé azati moi ba besoin nezati. Yo tika ki handicapé c'est que fin du mois to il a ki loso. Tu il a ki soso. On est ya biso te. Ah, il faut l'osu kaka. Osuta libumu ya handicapé. Non, handicapé ça n'a pas ça là ça comme tout. Donc ça veut dire que tous a combattu kaka na ba personne valide mususu o baza ba kondi na nzela ya. Ok, merci beaucoup président. Nazana sœur nanga mon Belgique et maman Belinda d'avancée de que je les salue à passant. Aïbsenga boy, abi original tant que ressoul na personne vivant avec handicap mais quand on tourne la biso bango. Est-ce que Bazaka peut considérer ou rejeter et pas y a personne valide? Relation à bango ba personne valide. Est-ce que Bazaka considérer ou Bazaka rejeter? Merci beaucoup maman journaliste. Oui. Na question na yo. Au limbisa muke na zalka na question no mena kanyi un peu parenthèse na zongi na ndenge ozoloba personne vivant avec handicap ils ont tout kanga malheureusement ils a combat ils ont tout kanga na mika ko bongisa yango place wana ezala carrière makasi on sauté na convention et l'autre tozolité surtout na convention prononciation il y a personne vivant avec handicap ezate mais auparavant tous a koloba personne vivant avec handicap ba écoutez c'est une erreur. Il ne faut pas tout le personne vivant avec handicap parce que personne a vivre avec handicap. Parce que handicap ce n'est pas une maladie. Handicap c'est ou notre déficience, incapacité, donc eza maladie. Donc au moins maman nanganda zana vélo boué, sokaza inclus na société en que musala chaque jour. Par abouti ba moyen ba mesure au que maman azala na société. Na musala suboti ba mesure on tout maman nous dans la société. Aza maladie mais ce qui maman tombe maladie pour que musala eza passe parce que tombe maladie malaria ba malaise tout ceci moi qui musala ezate mais aussi réception na kata na personne vivant avec handicap ils ont la catégorie mo ya bato mo baza ba obèse o baza déjà atteint na maladie ou bien obésité parce que tout le monde sait que obésité est une maladie c'est quand on lobby que ba vivre en handicap bon oui on donc vit pas maladie est-ce que mutona azana obésité à ça la raté mais yo lobby déjà on peut répondre na biboui tant mutona azana obésité na muso exemple à ça la azada dans la société to fandi na ndako pas comme une obésité azoko rasu kene musala akumi mais bi que azo travailler pe aza capable de travailler pe même il ne peut pas capable de penza te ba makambo non tant on lo ba maladie non tant malade na handicap papa na biso comme na obésité so bati ba mesure pas comme na société akoma mutu ka bati ba disposer mutu ka pona maman na biso donc tant on nini oyo mutu wana au classement ya bato malade tant on nini parfois exemple mutu azana obésité a commis na ba incapacité difficulté ya ko déplacer mais so société ça a besoin na yé exemple ça directeur il faut ka yenda kamba place wana société et ça ba mesure o ezake non papa na biso ko mara 9h mutuka il faut que ezwa kaye 6h asa na difficulté ils obstacle té né mon maman biso na lobby so ka za incline na société donc maman qui faut ko maka 9h. Donc ça veut dire que la société est bonne si tout est disponible pour qu'ils aient maman kiki 5h 6h et les maman kiki 9h ça déjà là handicap ne monanité donc ils ont un obstacle handicap ne monanaka tant maman kiki ana vélo faut que musala abimi 7h a comme l'arrêt de bus obstacle faute 9h difficulté si a comme on a commis 11h na musala handicap monani. Ok, merci beaucoup, Président. Merci vraiment pour l'éclaircissement. Parce que ça va te belé, mais donc éclaircir, on peut en tout cas, je crois bien une leçon. Mais au-dessus de le belé, on a validité.
tandis que Lynn Katinabino, Aza Moko ya ba ministre ya mboka na biso. Ah, son excellence Maman Irène Essambo. Oui. Maman Irène Essambo, mes respects. Oui, depuis président de la République, à Outako nommé Maman Irène Essambo, et on a le bat. Oui, Maman Irène Essambo. Azui pena, azwa pena ni wana mobimbate. Ministère wana pena mobimbata kamba yango. Maman Irène Essambo zana une partie. Mais tous a toujours qualité toujours. Il est pas quitter. Maman Irène Essambo pas à limite azo battre toujours kaka toujours azo battre kaka afin que biso mi be kona biso ba loi na biso comme toujours applicable. Oui, au moniso la na baki président Fachi merci na bien que les David d'aujourd'hui. On a bien que David na mon aranine na ba gouvernement eleki ebelé ministre ya personne handicapée azalati. Donc ça veut dire discrimination izala. Mettons président Fachi ayi azui pouvoir azui handicapé moko ateye ministre. Donc dans la Bible même David roi David a comme azoki bokonzi azkanisa ka Mephibosheth na Lodebar. Comprends handicapé zaki à côté peuple mis en part na parlement à côté na gouvernement zati à travailler raté mais président Fachi era zui à côté ici na parlement donc parlement zaki lokola to ando palais royal to zaruta na musika à côté ici maman mi Irène Essambo pe na gouvernement donc le débat ezaki lokwa ba discrimination to zako vivre et alors à longoli ba le débat wana côtier ni yango moni Maman Irène a qualité toujours. Tout ça toujours qualité. Ok, merci beaucoup président. Merci. La carte groupe nayo, ma personne invalide, na moni pi ma personne valide bazali. Mais pourquoi bango ma personne valide bandimi ko s'intégrer quand na bino ma personne invalide. Merci beaucoup. On a moni ko zande beaucoup plus bango monde mbako qui ko répondre à la place soit face moi je suis invalide mais beaucoup plus dans le bon OK éclaircissement dans Europe c'est que tout l'ingénieur en discrimination, tant que la discrimination, c'est-à-dire que tous les sont handicapés, tout ça de la discrimination. Mais où est-il, je ne sais pas. Donc, on passe le micro à une personne valide, à cause de la mieux placée. Merci beaucoup pour la question. À se présenter, je suis de James Malenga. Pour la question, pourquoi les valides sont katikati na musala ya personnes handicapées? La convention relative le droit des personnes handicapées, ils ont besoin de l'article 5, égalité non à la discrimination. Dans l'article 5, sous-article, les États partis reconnaissent que toutes les personnes sont égales par la loi. C'est comme ça que convention na kati ya convention lobake na kati ya mibeko ezoyebake munyo surtout azandenge moko na kati ya mibeko siko comment biso to ça discrimination. Vu que biso doit lutter contre discrimination de ça aux environs ainsi que na pays na biso mo tozana ba mentor par exemple pour na collègue saké tozali ba sensibilisateur. J'espère que la question est bien répondue. Merci. OK, merci en tout cas bravo pour la réponse. Ça va, merci beaucoup. Et président, est-ce que certains handicapés peuvent bakoki ko exercer musala ou ba personne valide ba musala? Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il y a retrouver un handicapé médecin? Je m'excuse. Ou ingénieur? Un handicapé ingénieur? Bazali. Un handicapé sportif? Bazali. C'est vrai ça? Bazali même non, ngamo premièrement la roloba tout ça là, tout bêta volleyball assis. Ah bon? Volleyball assis, soit il a parlé du peuple wana. Volleyball assis tout ça là, tout s'entraîner wana. Bon, un handicapé musicien. Musicien Bazali. Ok, merci beaucoup. Et tel que ma maman, Pongolove, oui, Pongolove, paix à son âme, est-ce que tu as retrouvé un handicapé cinéaste? Maman, journaliste, on est à l'Ogobetingali Kofia, un handicapé cinéaste. Ngamon on a cinéaste. Ah bon? Oui, ngamon on a cinéaste. Na sala kaban ba cinéma na ngai. Pour nous éduquer masse camaramo dans le bas na zo na quotidien un scénario pour nous toujours sensibiliser la population parce que la sensibilisation est une technique de changement. Donc la sensibilisation peut changer la situation à travers la sensibilisation des communautés nebiso et komaka ezalaka informés.
Ok. À travers tout ça, sur notre scénario, mon ok. C'est ça, je suis cinéaste. Net Benda Bilili, bah répétaka na quartier 6. Benda Bilili, ezana groupe mon côté où il voyage lokola ba Benda Bilili, bah kenda ba festival ya ndenge na ba pays étranger. Bah répétaka na quartier 6. Ok, bongo un handicapé cinéaste. Ok, merci beaucoup président et toko continuer bongo té. C'est ça qui n'a tiré de moi quelques minutes pour nous faire plaisir et pas balancer l'émission nyoso. Il y a biso podcast TV ainsi que ba fan nanga ou balinga biso et moi quelques minutes car il y a ça la scène. Hein? Moi c'est net moronde ka izala. Bon tali c'est de quoi vous êtes capable na marambo. Merci beaucoup. À vous l'antenne. Nazane c'est mon makasi. La rose au colis. Nengozo dans mon bal. Si porté bien sûr. Boue mon bal la linga kani. Pour ça mon bal les amis. Ah bon. Ngai fona bomba. Hein? Fona bomba matongo azo ya vraiment kitoko. Na yambe. Bon parce que papa t'a aimé qui est un patron quand même. Aux papa la personne responsable et tant qu'on se n'engage à lire ça qui tout a senti que papa la plus opé à la terre ma casse. Ah, c'est comme ben na ta makasi. on na le kinga, tana. Kuna mama. Papa que nous la je suis très mignonne. Tout ça on a le côté pour la bisou. Là pour ça on a beau frère on a sa moga les grands la coupe. Mais est-ce qu'on connaît la coupe la coupe. Bonjour. Bonjour. Non, nous la rose. Yona. On a bino, on a poussé la rose. C'est là tout le monde. Bah, ça arrive. Bonjour madame. Merci Moro, merci ceux qui s'arrivent, vous allez banda ça a besoin mon. Oh benga mais ceux qui s'arrivent mo bana. Tala, on est d'accord. Biso to patron na yo, patron na yo, to futa kombo. On se pa nga yi, eza masuka. To bien que merci moko. Kotai. On est d'accord. Merci madame. Wow, bébé, tu es là? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je pense que nous on a compliqué, En tout cas, transport, pas si. Et lui, sur la personne handicapée, n'est pas qu'on préjuger sur le barré des bis. Vous avez un moment faut être en tout cas, nous sommes moins retard. Mais nous sommes là, nous avons intervenir dans l'opération maman yim. Ok, oui, c'est on pourra la fille. On a eu un carton sur la langue, papa. Nous avons Papa! Oui. Vous faites ça combien déjà? Ah bon? Oui, papa. Nazoya. Papa. Bonjour. Bonjour. Papa. Mais la zone son beauté. Tellement. Papa, vous n'avez comme ça tout seul là. Papa, il y a... Koyebisa ngate on azomona iza bongo. Monsieur, tellement. Naomi tellement. Je suis handicapé. Quoi? Le rose handicapé. Azanona. Papa, il y a quoi? Hein? Mon frère. Oh, de James. Yaya na yo. Tala mobala kekozo. Handicapé et bon. Yo, allez, quitte. Non. James, tu cries sur moi? Yo. Moni moto mususu ya kobala te kaka mwana nga. S'il vous plaît, monsieur. Ngai na ndika bandika pete na ndako. Ozana droite.
nini et pas moi nanga okopesa mwana ngai Mais je suis docteur, monsieur. Je suis docteur. Arrête! Docteur, nga na ye na hôpital ya zoba docteur a poite. Papa, c'est juste une déficience. Personne n'est capable. C'est une personne qui présente. Mais sensoriel, papa. Arrête! Non, papa, tu vois, c'est. Zomba kobanda lelo na botoli nyonso eza yanga okotika kotambola ata na 50 fois te na bloko bakonti banke ti mokolo yo kobayaki kata wana azobi tata na ye. C'est la honte de la famille. C'est bon, je vois très bien. Pensez. On peut le commissaire à Zalitina qui m'a beauté. Non, dis-moi, handicapé un peu ce nid. Dis-moi, handicapé un peu ce nid. Non, mais Bissou, tu sais la réunion sur papa, c'est la réunion sur tout. Pourquoi tu es handicapé? Allô? Oui, bonjour. Quoi? Papa, il y a quoi? Regardez Diki! Non! Alors, docteur. Alors, docteur, ça va vous comment ils ont vraiment papa mon cap appliqué Chris donc il s'est noki vraiment quand vraiment ils ont urgence à masala ma rapide au combat déjà. J'arrive. Vous allez docteur déjà zoya na bengi déjà zoya na ye akopika okufata komika. Docteur, maladie. S'occuper déjà, ça vraiment bien été appliqué crise. Tu vois quoi? Appliquer crise, docteur, quand elle met sa grave, ça fait vite. Comment tu dis? Oui, papa. Malade, au précipité, non? Oui, papa. C'est le médecin à question? Oui. Oui, docteur. Papa, mon goût. Non. Papa, mon goût, oh, il obéit d'une morneur traité. Oui, docteur. Ça arrive. Arrête. Non, ça n'a pas. Mon frère. Toi. Oui, je suis ton frère. Un handicapé. Je peux être ton frère? Le bon handicapé, handicapé, on a zali. Monsieur, sors ici. Monsieur, sors d'ici. Ici, c'est chez moi. Je sais bien. On est le colon. S'il vous plaît. Maman, tu dis, c'est souvenir de l'histoire de Bétélaki. Il y a de cela quelqu'un. Moi. Famille, on a la Kendaki, on a balle. On va discriminer Kinga. On va qui je suis pas préjugé Kinga. Personne handicapée à sa chose inutile. Personne handicapée à sa mondiale. Personne handicapée à sa capacité. Et si papa voit même je suis docteur à vie au contre gâté. Et aujourd'hui, papa n'a binoyé au hôpital handicapé. Elle famille. Les amis, il est avec ça. Voilà. L'handicap, c'est juste une déficience. Et la personne handicapée, c'est une personne qui présente l'handicap physique, sensoriel, etc. Et voilà. Est-ce que nous sommes handicapés? Est-ce que même on a atterri mon 4x4 c'est par là-bas tout est handicapé? Tu as un on peut s'amuser comme aveugle. Mon handicap. Et ça juste comme la vie. Et voilà aujourd'hui à la TV à discriminer. À finir aujourd'hui moi comme handicapé puisque moi-même.
Mon Ah, père. combien handicapé t'es? Mon père est devenu handicapé. Oui. James. Et maintenant, il y a un petit message, j'en ai c'est qu'il y a écrit les AVC. Quoi? Oui. Atikali, Atikali, bon. Atikali bongo. Quand tu vas te finir avec Atikali bongo. Faut-il sauter quelque chose? Quelque chose de bien au sein. Faut finir avec quelque chose de bien ça. Faut-il aller handicapé avec le qui cata et on a pas aussi. C'est à moi où je te prépare, quel que soit, au contraire, traiter à ta ennemi. Maman Kiki, non, peut ça y est, nos premières ouais, soit des gardes, le mieux, c'est bon, c'est la chambre. Merci, ça va être merci, je ne sais pas comment te remercier mon amour. Je ne suis pas ton amour. Pour ton information, c'est vraiment frère. Je ne suis pas ton amour pour ton information, comme on discrimine. Déjà, la zone famille peut y demander un handicap dans la balle. Bomi beta suma boko bino moko. En tout cas, salut pendant le bal. Message. Chou. Lina. Ya parousia. Chou. Ndaka koke boya ye. Chou. Parousia yo. Ya. En tout cas, félicitations belle, félicitations vraiment na bino nyonso. Et je sais pas na scène à bouiller parce que tota ba théâtre belé lelo en tout cas et ça na moi différent et je ko différé au monde bo fandi ba parents papa maman bana mais bozota ba théâtre mo bodona soni au monde mutu ko mo luka position benda mais ce que bino ba scène ta bouiller ça très éducatif na éviter est-ce que donc il donne wapi parce que je manque même de mots à dire. Merci. Il donne ça ba maramba boy. Et où t'es non wapi. Pe banda indengeni. Bon quand on est là que tout ça va sensibilisateur et tant que c'est scénariste encore tant on a déjà formation ils ont le la thématique handicap. Donc ils ont peut inspirer ya quoi cinéma nandela ya ba cinéma nangai. Net autour ça là où totali thème nango ezalaka non à la discrimination. Totali comment les gars azaki discriminé na belle famille aye abala mwana mwasi mais papa ya mwana mwasi abi apesa mwana été po aza personne handicapée. Et ça déjà discrimination. Ils ont la convention na article 5. Donc ils ont un texte na zongo na nini pour enseigner public. Donc vraiment oui, les lo na ba théâtre na biso, ba cinéma, ba film na biso ça passe ndenge tsolo bana ba tu ba comment ko baser trop ming ba saka bolingo, on a love, trop love, soit kindoki. Beaucoup plus moi kindoki trop na love donc eza pena pour mon sujet mon ko boye au pena ba éduquer population et comme un peu passe. Oh ba maman ça la biso ba scénariste ba artiste cinéma ya ngo beaucoup plus parce que eza et toi ba éducateur ya masse. Faut qu'il y ait un sujet éducatif pour éduquer masse. Pour na ba yare des bis parfois. Né toi la rano kibo faut tête. Mais faut tête au quoi enseigner ba chose faire ndengeni. Mais ce côté que handicapé bazo subir discrimination na arrêt des bis ana mon on est bien faut tête. Bon, on est qui artiste. T'as fait na sensibiliser ba chauffeur là ba receveur que handicapé ça faut tête. Oui non on a scénario pe. Tant yo sali yango ba chauffeur ba nani ba receveur ba comme sensibiliser. Et ramoni handicapé na arrêt des bis. Rekelo bane faut tête té. Pour ni atala ki théâtre mo ko sensibiliser ki lo ba ki que non, à ça faut tête. Ah on t'a na TVT. Kobengi faut tête. Donc chauffeur a commis sensibiliser pe ici receveur. Receveur attention que les chauffeurs me bien ah pour on a na TVT handicapé ça faut tête. Moni muto commis sensibiliser. Donc c'est un peu ça, c'est pour cela que je suis là toujours pour éduquer la masse. C'est pour ça que déjà na chaîne mo télévision bazo l'exabino. Oui, momentalement toujours les cas na Movie Channel. Chaque samedi à partir de 19h toi na Movie Channel, rediffusion les jeudi à partir de 9h. Toujours
bunda malé mais ba message exact que ce qui li baku ya malamu pe 5000 biso souci na biso eza vraiment que ba ni na biso et en le cas vraiment même monde entier na ba chaîne eza même partout dans le monde entier ba chaîne eza que mutunyo stoza azozo makoki ya kolanda ni na biso vraiment. C'est pour ça que na producteur mutazo me ko produire bien. En tout cas production ezati tous un producteur T plutôt producteur azate tous un ni partenaire ou déjà 4 ans en tozo qui est né tozo bunda kana ba makasi na biso moko to na ni partenaire ya ngonde kutu tozo luka na profiter pe na obela papa nanga JC papa nanga JC kwedituka papa JC kwedituka tala biso ye producteur azate o ala sanga 1000 mindele na journée malgré tout na téléphone papa nanga JC kwedituka donc groupe ya ngoyo donc tout ça toujours ko luka ba producteur nebi ke bino bozakuna bo betele biso ba porte ya nenge na nenge tala groupe. Mon numéro de téléphone tu les as vite et puis tous les cas. Ah, mon numéro de téléphone numéro de téléphone est 089 73 33 271 085 plus 243. OK, plutôt plus 243 plus 243 89 73 33 271 plus 243 85 835 10 10. Donc ba numéro au mino somi balewana so bobo zo biso beaucoup zo biso. OK, merci beaucoup et on a balana émission sur Yabiso Podcast TV Basil Koyoka mbela na bino. En tout cas groupe cinématographie Parousia basa penza na posa ya lisungi na bino. En tout cas batamite mamalamu bozanga raté en tout cas bosunga bango pour que bakende liboso parce que ba sénat aboué nulle part ailleurs kaka chez bango na groupe cinématographie Parousia. Merci beaucoup président et tomeka muke kozonga na sujet na biso et lelo on a monde entier. Est-ce que vous vous rappelez la journée moko consacrée pour la personne vivant avec handicap? Oui, journée consacrée Zali. Oui. Tout ça na date na biso ya le 3 décembre. Le 3 décembre, vous allez journée internationale et bah personnes handicapées. Oui. Donc un monde entier. Bah personnes handicapées bah célébrer la journée na bango le 3 décembre. Et surtout beaucoup plus que tout les lignes vraiment beaucoup plus tout comme ça. Journée à la journée pour tous. Donc nous surtout paix à célébrer. Tant dans la discrimination tout le monde a qu'à que bah personnes handicapées ne pas célébrer on ka les 3 okay. Donc monde entier batunios n'a pas personne valide paix ba célébrer la journée il y a le 3 décembre voilà. OK. Oui. Merci beaucoup tous cité déjà président est-ce que bino handicapé vous rappelez nos avantages? Il y a bino handicapé donc personne vivant avec handicap bazana na avantage mo boy ana mboka na biso. En tout cas ezati avantage ezati bazalaka na avantage nde likolo na biso. Na biso mo to la na avantage ti personne handicapé lelo na mboka na biso na mona ba comment ko utiliser beaucoup plus biso ba comment ko olela nde biso. Donc mutu moko bwa kanyisi mo ndaku moko bwa tia komia bambi onje moko boye azoke kozwa ba bien na kombo ba personnes handicapées akoya nango a détournant comme il y a une famille na personnes handicapées innocents to innocentes. Bon ba désavantages des avantages qui ont tobi des avantages on a déjà zalika que tant ou dia qui avantages c'est des avantages exact. D'accord. OK, merci beaucoup président. Wana pour na collecter micro, moi ko simana mususu, moi li lo basuka sur ezali, peut-être ko lancer na gouvernement mboka na biso ainsi que bato nyonso o ya mitema malamu et puis na bato o nyonso ya biso podcast TV. Moi li lo basuka pour ba yoka yo. Ah, moi lo basuki ko zaka que na gouvernement na biso. Na bandeko nyonso ba Hollande biso ya ba abonné nyonso ya podcast TV, lokola papa na biso Sam Kunku les nécessaires ou à nécessitera batu papa na biso papi malasi ya mère Alice na Genève et le quoi papa na biso JC Kwedituka papa JC Kwedituka na bi 3 fois le quoi papa na biso Play Maya papa Play yoko za déjà Play donc na bato nyos tu ba Hollande biso na tangi ba kombote wana soki bato misusu ba ndima robimisa 100 francs na bango pona ba bêtiser ye mama pona ba bêtiser les canaux TV et pourquoi pas qu'on nous corbimisa 100 fois pour nous soutenir groupe O et éduquer masse
groupe ils ont mis un message dans tous les penza na ba difficulté beaucoup ça beaucoup gouvernement mboka son excellence monsieur le président Fachi béton pourquoi pas bétonner vraiment groupe merci. On s'est présenté maman et puis le but difficulté na yo et puis moi qui mbela na yo. Na batunyo se mité maman lam. Merci. Bon, kombo na ngai Thérèse, mais au dans salle là na groupe abinga nga maman Kiki. Na lobi boye naza ba difficulté belé. Mais ya minga ko lobeza te. Nazali d'abord pour na ko déplacer na nukoya na ndenge na longwe na ndako pona ya awa. Naza ba difficulté parce que faut naza na guide o azali ke azokumba vélo. Guide wana faut que soit en charge. Guide wana faut que soit en charge pour amema yo na vélo ti esika ozokende. Alors naza na activité mon côté. Naza ba difficulté ezaki naza mon moyen ezaki zo sunganga naza na ngoti. Et puis na groupe nazali maman sociale. Nazali maman sociale na groupe na biso. Naza ba difficulté à tokolo ba ko ba contribution ba bloquer senga mana ba groupe. Naza difficulté nango pour ko contribuer ndeka kezalaka. Toko sala ba répétition ba ni to si répétition beaucoup bimaka bongo na banzala eloko liezate donc bana nyoso bazolela. En tout cas vraiment na lobi susu pona vraiment papa na biso JC kaduka tuka sunga biso vraiment tous en a besoin ba caméra. Donc président biso do souffrir ma casse. Tant que ça la ba tournage to souffrir ma casse pour na ba caméra, to souffrir ma casse donc le quoi groupe est en activité mon côté vous savez que tout ça pour te contribuer à kana ndenge so basenga biso en tout cas bo sunga biso vraiment pour na ba caméra pe déplacement na biso ndenge bo moninga na vélo boy donc difficulté za makasi donc mona zo mema yo soko pesi elo côté donc akoya na été et puis on mona pinet et pasuki et sali boy donc on a pas difficulté mais photo ça ba vélo ezala pour tant que se déplacer pour tous en ami tout côté où ya biso moko et même biso handicapé tous en ngote alors on a barré des bis to finga maka ba kikata ba koka ba zo finga biso ba zo rejeter biso et to kota kana ba transport ba difficulté en tout cas boss life en tout cas na yebi ko za papa na biso na mission na yebi ko zo mona nga déjà ngayo maman Kiki tala ka nde naza na difficulté donc sunganga penza sunga biso nde toza boye kotika biso te boss life en tout cas na ko senga vraiment na ko sepela ke ndenge zo talanga o talanga bongo te ndo talanga talanga vraiment bien do joie vraiment nyonso penda ya ngai pour vraiment nyonso vraiment ya ngai papa na biso boss life. Merci ande bo pesinga ipa linga kombo na nga mama lo toza na groupe na biso oyo tozwa mpona théâtre mama bana baosouffrir makasi bana baonyokwama so otali mpe na sante ebele bazawa bana baona sante malonga te donc biso tosouffrir baolia na bango bien te iloko olia eza te nini tokomaki akutu na okala tovandi bameye mpe na ata mai no te parce que oyo motala nono po tozala bien esengeli bino bosunga biso poso bosungi biso te moko mosusu boya mpe boya okuta groupe yango mpe panzana nango mpona nini moyen ya kolia eza te mosala esengela ya kokeya to ozwa ya mingi te ya mokie ozwa mpo esunga yo mais oyo tozoya na biso mais tozosungama te yango nasengi bino kaka bosunga biso. Ngai kombo na ngai mama Clémentine nazali couturière et pe to soutenaka mwa mokie bana na biso oyo basalaka groupe cinéma oyo naza neti conseillère na bango mais en tout cas toza na ba difficulté moko na ville province de Kinshasa soki kaka par exemple ko bima kaka awa tito koma tina prince ba difficulté banzela mabe nyonso ya pasi na pasi ba chaise roulante kaka ndenge sera a lobby ba chaise oyo ezo permettre biso te pona kotambola po oyo ezo esenga kaka foza la kana guide
pour ceux qui sont guide te moyo bima ezati kaka ndenge président auti koloba ceux qui sont na chaise roulante qui handicap et monani fois deux mais ceux qui peut-être ko so ba vélo et ko permettre biso ko so rouler yo moko par baramba nzela ya bien c'est-à-dire ba vélo ils en a volant yango wana nde to so luka ceux qui peut pas pesi biso ba vélo moteur rien n'empêche tokoyekola tokotambola nango po tomonaka baninga na poto batambola na ba vélo moteur et pourquoi pas nous tout se souffrir makasi surtout les cambitali nani déplacement na biso ba handicapé tout ça ridiculiser na mutuka au moins le chauffeur kutaza na moins compréhension mais receveur awela ka oya yembongo faut tête à telemi donc tout ça na difficulté makasi surtout tali surtout bana na biso ndenge bazo édifier population baza pesa na société to soutenir ka bango kana ba petite moyen o tout ça la ka moi ndé to kende ko tonga kaka pe to za pesa na ba fo ya bien te ba fo ya pasi kaka mais faut que to soutenir bana na biso po na musala o bazo sala ba kende liboso ba continuer ko sensibiliser population bon un jour tout ça la utile tout ça la valoriser en tout et pour tout angwana ndé to prêt so senga penza na ba o baza na motema malamu ba reconnaître penza personne vivant avec handicap pour être ça bien à part vélo ko rouler nango par rapport à musala yo exercer à couture demande de cause nini difficulté no nini difficulté aux tonga ba bilamba comme ça difficulté no ba difficulté ça est belé ba moyen financier et ça la penza te biso mo ka bozo kende ko débrouiller zela ka ba client et ça la moi passe mais ce que ça no mo iloko no sala ka so soma peut-être ba tisi yo moko so teka peut-être on est ko sunga biso on a besoin nini pour na musala na wana machine ce que ça na machine à broderie surfilage wana penza ça bien pour wana ko saka mbongo presque chaque jour OK merci nanga mama Irene o difficulté na ngezaboy donc na mitso nde na zaboy premièrement na lukanda ko futa me babaya ba bo zonga na ndako po ani na handicapé so ba monyo ko koti na kata lipongo oyo zo ndako pa na e amodi za kuta fotete ndako ngane za ngo vide mais abo ya ozwayo pa mona ka peut-être par mois ko futa été au moins don habiter place na petit biso handicapé to za kana babala mala to za kata mapango wato yebite po na mitso na za na mbona maboko mais ezanga passe pour na ndako so ke lukanda bazo boya pena utenda ke o kota lipongo mo tia ben tango bien batie to zoite pour fin du mois akofuta ni ndako te mais ok ça bon moté ngata yo luka yo seki nazali na monde yake nazali ko kona yo luka tana ko kati na yo luka ba yarte na teka na ngai mais difficulté za ke biloko na teka ka bo bakisa ngata mwa mukeli kuna mpona za ndako ngamoko na bana ngai merci pour na maloba ngako na mama Lise Mbunga naza femme handicapée nasala biloko na ngai mike na ndako par exemple au monisaki oyo to benga mo ba perle oyo ba soutas oyo ba trousse na pose ya financement pour na somba ba produit d'abord de ça biloko na ngai mike na ndako na pose ya financement pour na somba bambuma oyo pour na sala ba produit na ngai financement eza meza ya muke on a singi lusungi bo soutenir nga na somba bambuma pour na sala biloko oyo ngai kombo na nga Berlin to sengaka lisungi basoutenir biso baya makasi biso handicapé basoutenir biso na makambo ebele na kati ka vala mer. OK merci. Oui auti koloba ndeko na biso ya sourde auti koloba ki ye aza vraiment na difficulté ya makasi mibali babotisa ye afandaka epa na bango atekaka me makoki ezate po abakisa amata ebongo mibali bakoma kosarana na ye kaka ye aboti atiki ye pa na bango donc azoluka lisungi o esunga ye abanda kosala commerce ye moko po alukaka mbongo po mobali te
ou auta koloba mwana signe moya misapi donc azana bana 4 azana bana 4 ndi bomoni bo mobali akoya botisier aki mobala ya botisier aki donc commissaire lokola instrument ouais ya jouer aki donc c'est un peu ça. OK, merci beaucoup moi mot de la fin pour que toi aussi ça vraiment émission à biso moi mot de la fin président je sais pas ce qui moi mot de la fin moi va dédicace c'est pas bateau. Merci beaucoup. Mot de la fin on a toujours que tout nous stuba Hollanda biso boki mbela na biso boki plaidoyer na biso bolandi biso penza malam non senga ka que boya kotia vraiment doit na parti oyo groupe o ezo sa sensibilisation eza na ba difficulté ebele tel que tout monde a tout ko citer tous en a posé à ba caméra et permettre à biso tout ça là ba sujet honnête tout ko ça là ou tout ça là sala kayango net il sous que tous en a posé à machine net ba laptop pour notre bo sali ba image na et que ne perte mutu bo filmer bino ake bungi sali boy pas si les sous mais surtout on a laptop na biso machine na biso ezali on a tous en a makoki ya kobomba ba image na biso lokola histoire oyo ya qui suis-je wana extrait ya qui suis-je oyo eza présentation juste tozoluka makoki afin que to réaliser film na biso ya qui suis-je eza projet qui suis-je kotalisa personne handicapée de quoi aza utile yango nyos tuana na kosenga ete bandeko bolandi biso partout dans le monde entier bo pesa biso vraiment lisungi na bino babi la main qui donne c'est la main qui reçoit tango yo o pesa na tongo yeba na poko nzamba okanisela ope lisusu to souffrir to na ba difficulté ya makasi na niveau ya matériel na tika bongo te sans oublier na pesi ba moti na ngai na bandeko nyos bazolanda biso na mo coach Martin Lusambi la Edi ya bazola na ko bossa na été na mama Marita Muzaba na pesi ba mbote et sans oublier Papa Sam Kunku les nécessaires Papa Sam Kunku les nécessaires nécessité bango Papa Sam Kunku les nécessaires toi na posa ya ba nécessité na yo wana na kata groupe oyo groupe pe comme les et comme bana les nécessaires et comme ta les amis de Papa Kunku Sam les nécessaires et sans oublier mon papa papi Malasi ya maman ya mère Alice na Genève mère Alice maman de azalito ya papa le bel papa na biso papa na biso papi Malasi na lito ya gauche pour que papa yoka yo bana baleli maman na biso mère Alice na Genève le bel papa et na bosante papa na biso JC Kwedituka papa JC Kwedituka tala les amis de JC Kwedituka yango ba olela ba matériel caméra ezate portatif on a pas na lo pamba c'est quoi portatif c'est quoi pas na yo et na bosani pété papa na biso play maya papa play yo za kutu mutu ya play ya tongo ta groupe elela to lela dans ça qui play wana to mona yango penako to plaidoyer pas na yo papa ya play o sa biso pe ba faire play et sans oublier mon boss live papa na biso boss live to leli to za pena na posa ya soutien pena kouta même na pourquoi pas groupe na chaîne MC podcast TV et faciliter biso et promouvoir ba personnes handicapées au nion surtout ba plaidoyer en tout cas merci beaucoup na pesi binos tout ba mbote pe merci da maman na biso original au azaki na biso vraiment à on a plateau merci bino mo mbete la suma boka suka. Merci beaucoup édition FC comme on a souka en tout cas commentaire coûter rusala ezate bino mo bolandi ba doléance na bango batalisi pourquoi batu batara bango à l'écart bazapeka batu loka ba personne valide donc bazape na droit ya ko vivre le quoi bisope ba personne valide ndenge to vivre aka en tout cas et na kominanga na souka merci beaucoup na ba inesu o botika ki makamna na ko sala bondime ko landa édition na biso ya mokola lelo alors édition et kominanga na souka na remercier mon boss live Roni Malundama pourquoi pas mon boss Yannick Malundama na remercier le Sisu J King babi yonde ingénieur à makasi ya biso podcast TV na kati ya Londres pourquoi pas mama Laura Chou mama Laura mama ya bane belé mama ni mama bana bazolela mama babi yo pe solo la na lito ya gauche ya papa Roni Malundama le
boss live bana baleli mama Laura Chou maman Laura Chou mbote na bisiko zali na pesi mbote na ngai pa ya Bev di bavangila maître coïncidence na kata RTNC en tout cas oumé na ngwende na yo pourquoi pas à mon vieux Rivangimbi ainsi que mon vieux Ngwabi Mabaya donc na pesi ba mbote na ngai belé pa ya ba membre nyoso ya Sejoda particulièrement à mon vieux Ndongo Michuri pourquoi pas papa Papi Kinsala ainsi que papa papi malasi oya mère Alice na Genève na salio na musika mon vieux Sam Kuku ya yo ya mwana oumé na ngwende na yo c'est moi bien votre humble servante Prudence Ngimbi la petite OGB à la taille acceptable autre m'a dit original la pesi ba merci na une équipe technique nyonso o bazaki na elongo tel que mon vieux acteur yango na salio bisika zali ainsi que Shada Diavita Mwasi Nzambe en tout cas merci na bino botika kinyoso bozako sala ndime ko ya ba chaîne na biso ya biso podcast TV pour na ko répondre na mituna na biso merci beaucoup et to comme na biso na suka na sepela ton ingénieur abenda caméra donc il sait que to comme na suka bye bye ya biso podcast TV quand ndenge kitaki na mabele et ko visiter et groupe cinématographie Parousia en tout cas il y a biso podcast TV et tikali simate et bon c'est moi lor mo amukie il y a mingi te tobi ke to royal isusu mais moi lor mo amukie petite chose pour na ko remercier bino surtout pour na tana bino au disposer pour na biso et bon c'est pesu moi lor mo ya komela quand ndenge bazo ko partager moi lor mo ya komela parce que to komi na biso na suka en tout cas non pesa bye nanga bye 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 bye. Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondi malikolo na nyoso Po mosika to uti nini te to moni na nyoso To sali me kondi me koli Forever grateful I'm counting my blessing By way do I begin cause eleki mingi Likolo na seko lekaba Ute bande di sito benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamo odu I give in exchange koma koyemisa ngai Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar Yebi solo kumu te pesa nankolo Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso po na ntina nanga Ya mutuya yo pesa nga ofere nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati